Congo, amis téléspectateurs, tous allez dans l'esplanade, Libanda a parlé du peuple, et si Kawapi, ils allaient réserver pour la population congolaise, amis téléspectateurs. Tous allez à Kinshasa en direct, il y a capitale, il y a le Congo démocratique, tout Tamboli, Bomoni, comment est-ce que tu sillonné 24 communes à ville, province de Kinshasa, tu sillonné boulevard Lumumba, tu sillonné boulevard du 30 juin, et si tous allez, Nassimana Bozo, on a parlé du peuple. Aouti Kokoma, hier, tardivement dans la nuit, lui c'est qui? C'est le communicateur privé du chef de l'État, Tonton Kabamba, Alobi, bien que fatigué, bien qu'Akoma qui na résidence na est très fatigué, les locaux là, balance qui ville morte, les locaux là bilingue, communicateur école Congo démocratique, baloba qui s'engage tout temps na balabala, tout paie sa message dans FRDC, tout paie sa message dans Tata Mokonzo Ekolo, Tonton Kabamba, poso mona fraîchement, Aouti Mikili Apoto, Azali Amazali communicateur privé Tata Mokonzo Ekolo, mbote na mona Congo. Mbote ndeko Moïse, grand journaliste, na vraiment na lokum. Très bien. Il y a ma casse journaliste Moroté avant d'aller na plateau, journaliste à terrain. Très bien. Mbote ndeko Moïse Mboui. Alors, boni santé, boni bisika yo outi parce que tu es outi na ba forum ebelé, outi ko défendre l'école au Congo démocratique, mais au commis lobby dans la nuit tardivement, au lobby était essengeli aux ala na balabala lelo et to tamboli na balabala. Sentiment no eza nini ya ko na détermination à peuple au lelo lobby était i au soutien absolu chef de l'État na ba FARDC na biso. D'abord ndeko Moïse, nazali na d'abord tango ba lo ba vraiment congolais de père et de mère, il faut que on a bolingo vraiment ya mboka ya drapeau. Très bien. Nazali na bolingo wana ya kokoma lobby ka ndingo ucholo ba ko kitana ngai en tant que na mona ki vraiment message na loba ki vraiment te manifestation de ville montre et ko zanga te faux na kabola ba ndeko na biso ba FARDC ba mona vraiment peuple parce que na mito vraiment toujours représenter 26 provinces. Ya ko mona vraiment ko pesa makasi vraiment na ba FARDC ba mona vraiment tozana bango na sima to ko soutenir bango lelo vraiment nazali pene sengo makasi ya komona tolongola na no ba journaliste Kagame tango na lo ba journaliste ba Kagame ndene ba journaliste ya ba internet akozala azwe fobo abalole yango yango na talaka soki tolekaka na chaîne na ona masolo etali vraiment koloba parce que ozali vraiment journaliste moko ozaka net ozaka na pouvoir te ozaka na opposition te ozaka na katikati ndenge ba benga journaliste azaka na moninga te lelo vraiment ezali vraiment ko sepelisa vraiment pona ngana nezana ko sepelisa nga ya komona vraiment bilenge Tata Mokonzi abelela ki alobi peuple a mis en charge ya ona moni vraiment bilenge batala alobi ata tokoza na capitale to kabola mawa na bandeko na biso bazali na est bandeko na biso bazali na Goma bandeko na biso bazali na Bukavu bande est mobimba to kabola nango lelo de l'accent nous ko soutenir nanu biloko mibale ko soutenir nanu FARDC ko soutenir bandeko na biso bazali vraiment na est parce que lelo ngana yo quand même soki na 6 émission ngana ozamayi na komela tozali na bandeko na biso bazali na est ni mayi ni lipa bako songote yango moni peuple vraiment tellement qui ne baloba peuple aza souverain total vraiment ezali makambo vraiment ya parti politique te ezali makambo vraiment opposition ndeko Martin Fayulu Moïse Katumbi Fouati tolongo na no bentérêt na biso parce que soki samboka oyo bokoluka bentérêt te très bien to défendre nanu ekolo et lorsque et ko pesanga pasi na mutema to komona ti de l'homme de Moïse tikana na beta bordir bateau bazalaka ba wesh bazalaka lo bien moi j'ai 50 députés à parlement ndeko majorité parlementaire oui majorité parlementaire ndeko Moïse Katumbi oza wapi ndeko Moïse Katumbi oza wapi très bien ndeko na ngai bati yo kabolaka ba poste oza wapi Sama Lukonde mama Fifi Masuka très bien awa soki mboko ezate bokabola ba poste to ngana no mboka ti lelo na bosala mutu moko Augustin Kabuya totara intérêt parce que lelo sans pouvoir bokabola te faut la kisana nde boza capable ya ko soutenir mokonzi mboka lelo to moni vraiment mokonzi mboka zalika ye moko na peuple azali simana ye mokonzi mboka azalika ye moko na peuple batu nyonso yango ngai na ko lancer vraiment na micro na o mokonzi mboka vraiment akotisa dictature so on va vraiment ko nommer c'est que diatika démocratie comme dictateur ba ministre bazalaka ba soda ba ministre bazalaka ba soda ba DG bazalaka ba soda parce que bato vraiment to moni union sacrée bazali na bolingo na Tata Mokonzi te mboka ezali vraiment na pasi makasi parce que ko toucher vraiment ya ko toucher Goma ezali neti
batubio mwambeli na mupanzi. Très bien. Tokomona batuti lelo bato union sake bakolobelo côté. Yango en tant que biso ba communicateur en chef de l'état. Bolobi nini? Tango biso to ko attaquer nanu. Bato union sacrée. Union sacrée pe kisi batak personnel. Non. Bato ko dénoncer, tika batak. Te ngai na ko dénoncer, te ngai na ko attaquer mbala moko. Hein? Na ko attaquer mbala moko pa Kabuya. Hein? Na ko attaquer mbala moko pa Kabuya. Asa Lionel. Kabuya il faut lelo, il faut appeler ça vraiment après sa position na ndenge nini lelo vraiment tozali na makambo vraiment mboka ezali mabe yango ezalaka makambo kaka ba dénoncer poste ngo nini ba ami benga nani poste soki nini je m'excuse bino bato boyibi ba français bd lelo ba sama lukondi kama makambo ya ko welela parce que lelo soki pouvoir ezalité ba sama lukondi ba fifi masuka ba Jacques Kabula ba tonyo so wana ba bati ba caméra aweza makambo intérêt aweza d'abord na nos drapeau mapinga bendele ko to soutenir na nos drapeau papa venons na drapeau soutenir dans nos drapeaux. Très bien. Ah, tout ça, intérêt, na biso, na zaga dasima mutu moko, après ça, na député. Bon, on a la ligne de salle émission bien élaborée. Le Zalaki, Likamouya Kocha, Maboko, na ba FRDC, na soutien école au Congo démocratique. Message mon atata mo konzo école parce que balobi incessamment sauf changement à dernière minute chef d'état Roy Koloba na population na e aluka apaiser bande ko na biso ya Goma bande ko na biso ya démocratique du Congo. Message mo koni rosenga na tata mo konzo école parce que to vivre comment est-ce que ba mama ba tata ba tambolo na balabala pour Koloba Rwanda lekisi communauté internationale ba lekisi. Un mot. Oui, d'abord et lors nanu na ko senga na tata mo konzi ko féliciter nanu ko pese nanu makasi tata mo konzi mo na zaye mon côté azali na peuple congolais na simana e ba ko soutenir parce que lelo passe oyo bande ko na biso ya ese bazali nango ezali passe o tata mo konzi Félix Tshisekedi azana ngo akolala te akolala te na ko pesa message à suka ya koloba vraiment na bande ko na biso FARDC mapinga basa la vraiment makasi basa la vraiment likolo parce que biso to ko soutenir bango ata koloba vraiment ko cotiser vraiment to cotiser les bango tozali na bango ezaneti molimo nani mposonde ezali awa na Congo parce que molimo ezali na ese to na bango vraiment to ko tcha bango na mabonde li vraiment bande ko na biso ese ba pesa confiance na FARDC ndelo ka suka na zaki na ngopona do. Merci Ezalaki Bongo, le communicateur privé du chef Tonton Kabamba, fraîchement arrivé depuis hier tardivement dans la nuit à partir il y a Bruxelles, Paris, Belgique, Allemagne Ezalaki wana pour na investigation ba forum ebele maimata l'école Congo démocratique. Amis téléspectateurs, restez toujours connectés, branchez la télévision du peuple Masolo à Congo Télévision. Merci Naba téléspectateurs Nyonso, merci Naba abonnés Nyonso. Je pense que nous avons commencé ces belles reportages, nous avons commencé ces grands reportages depuis ce matin. Bomonaki équipe la Zagi na Changu, Bomonaki na magasin, Bomoni la boulevard du 30 juin, Bomonaki na boulevard Lumumba, Bomoni la place Willery et Bomoni comment est-ce que Jacob et Atali ici à la face du monde que population Nyonso Zali si matata mokonzo ekolo un monde qu'on a poto silisa Tolandi na yo comment est-ce que population Zali si matata mokonzo ekolo ni no koyiko bakisa ya mwa mukuse nazo bakisa boye chef de l'état nazo loba en tant que garant de la nation ozamwa na papa Etienne obotami on ngringiri oza kinoa kobanga te président Union africaine nazo benga bino na Kagame bokutana kala nyonso nazalaki wapi ye mwana Sénégal kokende te po biso tozawa jusqu'au bout kokende te changer régime Kagame loko yebisaki biso nde loko tozo zela très bien tozo ba ke ba occidentaux ba américain nazana bino réserve muke po Donald Trump azana makambo na ye kobanga te ozamwa na Etienne très bien soko échoué biso nsto échoué to bi famille na bino kobanga te Loata chemise rouge mela gene enterre moi na Etienne kobanga te amela gene alongola bobangi toza simana yo kolanda bato nyonso secrété bakotu na famille na bino bilo bakotu na famille Tshisekedi très bien tala douleur nyonso papa na yo sali pendant de 82 ngana mwana 82 43 ans yango na kati ya souffrance pona nini boy Chilombo enterre moi na Etienne kokende na dialogue ya Kagame te très bien oyebisaki biso na stade de martyr que yo na Kagame bako samba pa nzambe ya mbala oyo lelo mokola mardi le 28 tolobi boy loba na RTNC loba partout na ba chaîne nyonso tout toza sima na yo longola régime Kagame ya batuti chaba utu kuna très bien. Voilà, vous avez comme mon ami téléspectateur, on est allés population congolaise, on est allés très déterminés, le chef de l'État, Tolingi sous négociation, pardon. Merci l'équipe technique Moumeta Moulagi Nabiso, merci Nani Labakou, merci à Chris, merci à Diego, merci à Ingrid. Je pense que Bisso aura un jour férié, Bisso aura pour informer la population. Merci Nabandeko Nabiso Nyon sur la diaspora pour manifester. Merci l'équipe Amasola Congo Télévision Katanga, merci à Masola Congo Matadi Boma, merci à Masola Congo, j'allais dire États-Unis d'Amérique, merci Nabandeko Nabiso Nyon sur la
Paris. Et ngai nabino, je pense, tu recoutes un lobby, naba analyse, décryptage d'actualité avec d'autres invités pour notre bêta. Masolo Italie journal le 30 secondes en tout cas aussi ici le Lobano à Soukena. Moi je dirais que merci à la population et nous étions aussi nombreux pour soutenir la nation. C'est le peuple qui élève la nation. Donc nous sommes là, on doit soutenir le président de la République et on ne doit plus encore reculer. De telle que nous avions pris une décision très favorable et décision indéterminée, on doit toujours attaquer le Mwanda. Donc nous sommes là pour soutenir les chefs de l'État et avec la jeunesse, avec Jekobea, tel que nous sommes là. Nous ne voulons même plus encore aller dans le dialogue Nabango, Nabango. Et je dirais un mot à notre chef de l'État, on est toujours derrière toi. Prends cette décision indéterminée pour attaquer le Mwanda et on ne doit plus se mettre en... Pas le Mwanda, le Rwanda. Le Rwanda plutôt, excusez-moi. Merci beaucoup amis téléspectateurs, à s'ouvrir. À très bientôt sur votre télévision du peuple, Masolo Congo Télévision. Au revoir. Thank you.